Bonjour la famille, Ezanga Marie-Grâce. Nous présenter Bino sous new collection na biso MG Star Boutique. Des ans passés, nous avons un t-shirt na biso boé, na chapeau. Et si là qui va te commander qui ont sous pose ma qualité moko kitoko. Et puis les lots tu es sous présenter biso na présenter bino biso na présenter bino tracksuit na biso na anglais to bengi tracksuit na français to bengi jogging na biso eza jogging na biso yango na liboso to moni eza simple ya nango simple na liboso mais na sima eza na logo na biso omona o ba print MG Star omoni eza vraiment na qualité ya kitoko. De présenter bino vraiment qualité à kitoko pour nous l'accepter nous besoin bientôt ezala na site na biso ce bobengi vente en ligne MG Star Boutique eza vente en ligne au jaquette to type meni au pantalon bomoni pantalon eza pe na logo na biso ya kitoko eza na design na biso vraiment kitoko. Bleu rouge star ekota moi pembe donc yango yo toza na tissu yo toza na deux sortes de tissu yo donc c'est ça MG Star Boutique toza pe na oya coton liboso pe ezaka plein de tomoni na sima na biso eza le même c'est quoi est côté broderie ou est broderie awa mais bato mingi ba sepela ki na mususu wana yango to eka kola sabino siko bo pona est-ce que ya broderie to wana mususu donc c'est ça la broderie c'est ça o jaquette na biso oyo pantalon nango voilà pantalon nango MG Star to la tango tissu eza vraiment tissu moko ekola tamango na été ekola tango na hiver boye donc voici voilà yango yo to présenter bino pour t-shirt na ndenge na lati boti jaquette likolo pour la seconde de la jaquette na biso voilà jaquette na biso eza boye jaquette na biso eza boye to bendika suki po to la sabino eza vraiment boye eza boye couleur en rose kitoko okola tango na nyonso excusez pardon okozwa jaquette na biso okozwa ngo to pe présenter bino carte na biso yango yo j'espère vraiment ni bien eza na ba détail nyonso numéro de téléphone site na biso dans vente en ligne site na biso et puis réseaux sociaux na biso place toza na Instagram toza na Facebook page beaucoup ko like Facebook page bo j'aime Facebook page MG Star Boutique kuna to solo na bino téléphone eza 079 54 080 533 bao balanda Bellevue TV na C1 Bellevue TV bomona numéro na to pesa bino pe bomona www.mgstarboutique.com so ebuna Bellevue TV na C1 donc ezake non bomona ngo beaucoup à partir de Bellevue TV beaucoup de numéro na beaucoup côté na site na biso pour na ba jogging na biso et ça la près dans 14 jours
donc 14 jours au biso mingi na ngala tobaka 2 semaines biso mingi batako bata manga tobaka 2 semaines pardon kuna donc 14 jours bozwa jogging na biso boye mwana mekela bino bon opesa na quelques minutes na mekela bino yango na pantalon tomona ndenge nini ekosala. Wow. Wow, bomoni na pantalon nango ndenge nini esali, tu vois, moni MG Star boutique vraiment eza ya biso bo to soutenir yango bana mboka ya mwana mboka eza malamu to soutenir yango awapesa biso ba t-shirt mpenza bilamba ya na qualité ya kitoko mais na un bon prix hein? Na qualité ya kitoko mais un bon prix hein? Na makolo eza boya makolo eza boye makolo pe eza boye donc voilà ezalaki juste la présentation tondo sala ya bino ya MG Star boutique en ligne ya biso ya vêtements MG Star boutique ligne na biso ya vêtements ezalaki juste koprésente bino ni na biso eyakala bientôt eza donc 14 jours tozongo déjà eza déjà disponible na site na biso et puis ce bobengi bozango to posta partout na monde to posta partout oza so obengi to postele yo so obengi to tindela yo partout to tindela yo sans problème donc sente pe ça merci nzambe apambola bino wana ezalaki sœur Marie Grâce ako présenter bino na biso ya vêtements donc bosabone ebele na MG Star TV officiel MG Star TV officiel totia vraiment ma vidéo mais pour le moment cette année to kotia vraiment ma vidéo ebele mais tozela ba abonné na bino s'abonner vraiment pour toza vraiment na ba abonné te s'abonner et ça la biso vraiment bien et ça la biso vraiment kitoko soki s'abonner nzambe akozanga te kopambola bino. Merci, bisous, ciao.